Maman pasteur. Voilà. Alors, Bandeko, dans la Xibino, une maman pasteur, Ndengaye Mabe, Nakobina. Alors, Biloko Aboye, il y a un appelé pasteur, c'est-à-dire, il y a Basité à Mibali, soit qu'il y a l'église, Abaniko Binandenge, et Koki, Netba Walesa, Bambiye, Kalambayi. Pourquoi Babina Kandengwana? Parce que Baïbi Moussa n'a pas monté. Pasteur Moussa Naye Eza Kobina dans l'église te. Baïbi mission à pasteur te. Yangwana peut pas prêcher n'importe comment. Nous n'avons aucune référence de femme pasteur dans la Bible. Tous autres la référence mon côté où ils moi si je fais la pasteur, je fais la même évangéliste dans la Bible zate. Ce que zali boyelinga verset biblique. Ngana te aka makambo eza na Bible. So omoni mutu acha ba commentaire mabe ponanga yeba kaza ndoki ou bien aza mutu moko a priori ndoki kaka. Parce que makambo nyonso ngana lobaka ezaka na kati ya Bible. Mutu akorija ngai te ke mateya oyo te ba faute yango yo te. So mutu omoni mutu akorije nga kaka akoya po afinga aloba bakomeza katina. Mais corriger makambo ngana lobi akokate na bloka bango tout. Na regrette mingi pour na frère Brine, comme on a dit, le frère Brine, sénateur 1375. Frère n'a regretté aux amusika. Mais na sepeli nengo landaka ba maté na nga poème ka ko changer un jour moza musika. Oyebi même pas jusqu'à présent que dans le monde spirituel, nous avons le royaume de Dieu, là où il y a l'amour, et le royaume de l'ennemi, là où il y a la haine. Olubangai na sala débat na sataniste. Mes frères, oza musika. Vraiment oza musika côté liloba. Mais ça là effort le na kayanga oko changer. Frère Brune. Na Bible apôtre Paul na apôtre Pierre ba que nous sala débat. Ba ça débat na kamoni. Bako sala débat bake so moni bato baki no sala débat oh nani yo soki ya Belichel na mususu wana ba faux ba yebe no côté oh bino moza ba apôtre moza reconnu oyo Bible elobi na bino que Jésus so ba peme brebis bino sala ba débat bino na bino pour servir quoi frère Brine ba ba mosala nzambe na mateya na enseignement il faut que le verset parle corriger ye bato yozolo bawana soki batie ba mateya na bango ngana corriger bango mais songa na tia nga bango ba corriger te soko tiete me yebisa bango batie ba mateya au moins na corriger bango mais tango na kotia po bango ba corriger bango est difficile ngana ko sala 100 vidéos ba faute boko zo même 2 mais n'andi même pas mais mutu mususu akosala tra pasteur mususu aleka ki asuki mpo yinai une vidéo de 5 minutes hein 5 fautes. Alors, pasteur, je ne parle pas, il y a erreur. Je parle de faute. Il y a une différence entre erreur et faute. Donc, Ndeko, ce que je pasteur, oh, je vais pasteur, parce que le débat, je vais le voter. Tout ça, il y a un temps où je vais voter. Mais bateau, c'est trop bas. Ce qui est ah, mais c'est trop bas de Konangaï. Comment Moutoko va y moquer, n'a pas signé un bateau temps.
cela veut dire qu'il y a un royaume, il y a un royaume wana. Mais yo ozo koti la ye olingite, ozo tiako na doute o ya lobi. Soko moni mutalobi na bino onga basenga autant, otala ke susté. Parce que webi diable était. Kotala ke susté. Onga basenga temps, ngana boyaki, oboya pa na. Ah. Alors bandeko toza awa. Nous n'avons aucune référence de femmes pasteurs dans la Bible. Frère Brin, mikolo ya ko tshaka ba commentaire ndenge wana te. Soko lingo tshaka commentaire paranga na pétition te. Tcha verset. Soki omoni ke ko corriger ngai. Tcha pe verset biblique. Na osepela mingi. Mais okoumela pose ba faute pananga. Okoumela penza. Okosa même 15 ans. Voilà. Awa soki bomoni mwasi apôtre Paul azolo bango l'air nyonso. La femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. C'est une parole inspirée. Parole wala kaka ekati mwasi nyonso. Na Bible tout na référence à mon côté. Et pas mwasi babenge pasteur ya mwasi. Référence sur les athées. Et ça bakambo o ba sataniste bazo ya nango lelo. Référence ya mwasi à évangéliste na Bible les athées. L'enseignement de Jésus-Christ est athée. Mwasi évangéliste est athée. Mais ce qui total dans la Bible, dans Romains 16, verset 1, Basor Balabiso qui est Phobé, Azarique diaconesse, de l'église des sacrés. Bible, la Bible est un livre saint, un livre de précision. Bible, soit le Bible Kabunaye, à quelque part à l'Bible Yango. Jamais Bible Tobaniko Bakisango Baniko Luka. Té, Bible est moko à tchaka dans l'Obi Yango. Ok, dans Romains 1, parce que moi c'est à cause de la diaconesse, servante de Dieu. Et ça n'a pas commis. Mais oh, nous sommes en train de faire moi si prophétesse, prophétesse ya moi si, prophétesse na doctrine ya Jésus-Christ, azarakate. Oh, on a prophétesse dans l'église, oh yo yo, azarakate. Mais non, azarakate. Azarakate. Nazo préciser non. Ba prophétesse au monde na YouTube wala nyoso wana. Bana ba escroc. Bana ba oso ya nini. Mais l'église, une femme peut prophétiser, peut aussi prier. Nous sommes verset na terre déjà. Ndeko na ba terre na ngai. Mais ko za fanatique na ngate. Zala fanatique ali loba, oko changer. Na oto zo ba mama Angleterre. Ba bengai a pona eloko na cheki lobby. Pour recevoir comme ba ventilier o ba lobaka que to ba sa na nzambe. Batali nge fanenga sala ki prière na ye. Batali délile sinenga zo sala ba bêtise na ye. Batali muto alobaka sans qui a prêché au Marcelo. Et n'expliquait bango peke baka na oyo il faut que ba yaka ne lulu to so ba sala na nzambe to so ba sala na nzambe ba kosaka bino lelo bazabe boy bisaka pa lelo ba ali ngana ozela bango ezala baka ezala il faut que acha maté classique ba ko wakate ba yaka ba lobi net ba Marcelo ba kei mais tchelanga maté classique ce qui a tiango ezala baka ezala il faut na corrigeant na ozo ba faute obligatoire na ozo ba faute parce que basala cours biblique te ba ype rien basala les embêter il faut ngalo bila likama ya dim boko lo yebisa apprécier dim abana ati na z dim na ozo mi 15 faute akoka ngote mais akoka ngote mais baka bolo bana apprécier dim yeba kokana ngote tango na lobaka ezaki fatardiste Paul Alobaka yango, j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Et mais il faut le battre. Tout le battre pourquoi? Il faut tout le battre. Alors, bandeko, bon moi si wana, mama pasteur, ninga yema be na kati ya piste. Et tokotala, makamuni isusu quoi?
Jipe koi. Tala mobali ya zoba. Mobali ya zoba. Mobali ya zoba. Voilà. Donc, oh, nous sommes en train de jipe zo koi ya wana. Baza ba Jezabel. En personne. Voilà. Botara msouye. Parce qu'il y a l'amplification. Oh là là. De la volonté de Dieu. Bon, le combat commence. Jézabel en action. Au niveau du choix. Bon, matin, il y a terre à soi sur la route de l'habité. On va commencer à te combattre. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas trouver le partenaire de ta vie. Lorsque vous êtes à seul. Ah, ça va. Mouté au père va verser mingi dans la Bible, va verser dans la moussous. On dit maman Marthe, hein? Nzambe, vous avez la chance vraiment parfois de temps, il y a un beaucoup de vraiment. Bah, on a une songe sur l'accès abino, bah Jezabel en action. Donc bah ça là. Donc yo ceux qui vous ont mobali, pas seulement mobali, même moi si. Biso so prêcher, yo lingo yo ka oya bisote. Tu commets un péché de participation. So kufi malamo okei. So kufi okei. Parce que Bible les autres sa bateau, les autres permettre le bateau te va prêcher le banzambe. Hein? Te. Exacté. Alors tout la sous. Maître chez Congolais, bonsoir. La vidéo que vous voyez, la mère qui est assise sur une chaise, c'est la mère de notre président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire elle s'appelle Maman Mars. Au juste, cette maman devient cardinal, devient pasteur, prophétesse ou bien, je ne sais pas. C'est-à-dire toute personne de l'Union sacrée, que ce soit ministre ou député, viennent ici pour prendre de la bénédiction. Oh, mon Congo, les gens souffrent. Bandeko, alors, ndenge ni mboka ya boye et progresser. Ba o wana bozo mona bozo fuka maka pa ya prophétesse Lokuta, bango nyonso la plupart ba ministre ba na ndenge ni mboka ko progresser et puis ils se disent des chrétiens. Bandeko na ngai. Hein? Ba ki no fuka mapa na ye, acha bango le boko. Bible lobi, la femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. La femme ne peut pas imposer ses mains na mutu ya mobali. Mais tala. Et c'est que baza bana mike, bato à 50, 45 ans, 50 ans, 60 ans et plus. Ba mo tozo fuka mapa maman. Bandeko. Alors mboka ya boye. Pourquoi bazo fuka mapa na ye? Pour ba yebi kaza maman ya président de la République. À partir na ye ceux qui musala katani bako ya pa na ye azo ngisena musala. Tala niveau bandeko nanga. Mawa. Eza mawa. Yo so fuka papa ya mwasi ya boye. Bo siko pa ya mwasi no kolobani. Pa ya mwasi na yo okolobani ni. Pouvoir ici daka. 5 ans etika ile mso aussi ça ne ba ngote. Et so basi c'est ngote yo mto fuka ba isiko suki wapi. Ba de mawa. Nyonso ngazo la kisabino wana. Ba Jezabel en action. Nata na so mususu. Totala ye musuye yo. Oyo tokotala ye voilà tokotala ye. Smart Biotech a été pensée pour répondre aux besoins bien spécifiques des entreprises évoluant dans le secteur des... Saviez-vous qu'environ 90% des tensiomètres ne sont pas sous devient à Jezabel, véritable Jezabel en action. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh. C'est pas possible. Oh là là, oh là là.
Oh là là. Oh là là. Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vraiment, nazo batté. Ndenge nini. Ah. Ah là 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 là. Maman Chantal avait un ndako na ngai azosala ba course comme mutu nyonso. Tant wana ndako mutu ozosala biloko na guna yo na kopekisa ite. So na bige maman Chantal seki ba course na ndako na ngai ya kosi. Asala ba course ta ba 4 fois. Na kongoma na ngote, c'est la vérité. Mais bon on cause la makambu ke asisi mbo. Mbongo ngo combien ya kinango. Maman Chantal na 1500. So na pesi nga $7 otika na combien? 700 otika na combien? Bon ça calcul. Otika na combien? Après ça, azena ba carte à crédit na e. Papa Babigal. Azena ba carte à crédit na e Maman Chantal. Ba carte à crédit. Donc c'est-à-dire boké na magasin. Voilà. Oyo chouchou. Jézabel en action. Na ba na l'action bino so combien? Botala bikolo na bango so za bikolo nini? Basi so la kisi awa. Bo me kotala bikolo na bango so za bikolo nini? Peut-être cause bikolo o babota makana yango. O nyonso na kisi awa bazala misala. O nyonso na kisi awa bazala misala. Kaka bango nde mutozo kokotisa makambo lokuta na doctrine na biso. Doctrine na biso lobi mwasi akoki kozala responsable de l'église te. Mwasi akoki kotia mobali loboko te. Mwasi akoki nzambe alobaki mwasi azana ministère na ye. Ministère na ye ezali mère au foyer. Cuisine. Kukombola ndako. Kutala bana. Kumya bana classe. Korepasi babila bana bango. Musala ya mwasi yango wana. Musala ya mwasi ezali te o pasteur o évangéliste musala yango wana eza ya ye te. Pe bitumba o eza kuna. Mwasi eza trop chargé. Akoka bitumba wana te. Soko moni o azo résister na bitumba wana. C'est que azala misala. Neti ba ora la kisio. Bango nyonso na kolongo la te bango nyonso bazala misala. Alors yo soko no sambela pa ya mutu aboye. Oyo Bible eza ko pekisa yo yango. Ozo commettre péché de participation. Donc na yo na ye bino mbale bokeli felo. C'est le moment soko sambela pa ya mwasi obima. Mais soko lingi na yo te fanda. Makamuno nyonso bano senga bano simbate. Parce que Bible ezate lukelanga verset wana ozo lo bara Bible ke mwasi yakoza musala nzambe et puis benganga na 06 51 03 90 89 06 51 03 92 89. Alors mwasi ako délivrer ôté mwasi ako bondela pona yote obika soki mwasi abondele pona yo obiki eza grâce à nzambe asali yango mais za pona yete. Parce que hier à cause de la yangote, pour Bible les ko permettre yangote, azape na molimo santo te. Tango nzamba na bagina otindi na bino molimo santo, abana ko s'adresser na banani. Tango Jésus Christ na banako otindi na bino le Saint-Esprit, abana ko s'adresser na banani. Abana ko s'adresser na basali na ye. Hein? O bakotika na ko sala musala sima na ye. Voilà. Alors, Tolando. Voilà. Alors, bino basi on a tie awa botala mwasi azolo bala bino musala ya mwasi. Mwasi mutazolo bala bino ngo musala na ye yango wana. Mais le gars bozo kotika te quand nzambe un jour frapper bino. Yango nezuma kaka makoma be na mabe. Bande ko na tiki bino nzambe pambola bino tolo bananu likambo ya
Merci.